Soki Jérémy asali film moko ya asali gag moko pona soki gag ya Jérémy eza pona le côté ba soki histoire ya Dacosta eza pona en rapport avec Fleur Makinis alors l'écriture a modifié ma mobilité donc a touché crédibilité à mobilité très bien parce que Fleur Makinis c'est de son vivant ça une attitude wana très bien peut-être à s'inspirer na liwe à Fleur pour na orienter son histoire moko très bien mais ce que Jérémy asali gag pour nous répondre Dacosta, c'est de l'amateurisme. Et c'est de l'hypocrisie. Très bien. Ah, mouta milieu, puis comment est-ce que m'a emboli karate? Jérémy Tangou a sa gag moroboé. Et m'a amba fia toka. Bagag. Bagag. Voilà. Fia toka. Na ba personnage a illustré. Baloba na biso ka illustré nga. A illustré Sarah. Il y a quoi à frotter le buzz et la polémique? À tout moment, c'est saoulant et c'est rabaissant. Bon, que sous sonité, bah qui pas bien soutien. Bon, peut-être soit aussi péché en abayambi et babetina ni au 12. C'est-à-dire que mutuna nande ngozalana batuna eza bongo ne ba servir yo. Nazo tout et surtout le peso beta pena beta présence ya Fatou Miracle. Et puis Fatou kokanga ursil lokola problème. Ba nisonde ba osala kote pour que ça sila mute ya passe. Pour ni asila to lobite ke asala bongo pour que ça batu misu mute ma passe. Pour ni ba so faut comme ça sila mute ma passe. Si la ngoza malheureuse na niveau ana. Grosso mamda ko ça comment faire partie na mamolika na ba vie na biso fait tout ça tout silika. Donc faut ba ni ngoza na batu. Très bien. Voilà. Pour avoir la sensibilité parce que lobby on a besoin de toi. Très bien. Des mères, j'ai suivi une émission. Il y a un monté azaka koufé là c'est plaqué batu ba yate non. Ah oui. Mon ça ta koufé là linga bat ba assister. Donc il faut servir biso de leçon ba que surtout qu'on fait aux en a besoin ba simba biso ba ça soit tikon les là s'il te plaît. Très belle histoire. Les irresponsables, on vous traite des irresponsables, vous les chroniqueurs et chroniqueuses, mais dans le domaine de sa vie, il faut que ça salte à la carte. Il faut que ça salte à la carte. Rôle en tant que scénariste, en tant qu'acteur, réalisateur, très bien. Et ça, c'est un fait de société. Also, on a zo ganga, bossa barando, fleur azabongote. Nga yoka la mo fleur te pa na micro. To soka o lobaka poser question émission. Na zata na vidéo fleur ta swana ke monde to mona makamba ba internet a. Ata ba grâce temo ya kala ya grâce temo. Ata sarato la ya kala ya sarato la na lelo. O bananyo na bananyo ba tutu oyo yebi mata kita. Yo za vidéo mo fleur a bongo. So aza rapport ni na actrice wana. Ka po muta kufie komi fleur. Et c'est bon to ba no mona fleur ba luka no vi mo ya bongo ya fleur na internet. Poni ko luka ko blesser famille à fleur na buzoba. Nani a celle là Jérémy droit de réponse. Pourquoi il celle là Dacosta droit de réponse. Na film oye mo va tourner. Pourquoi ils se sont vexés. Ao bangani na bato média. Bana ba matière na ba obimisa ba finge. Et puis ba ninga ba funga minoko ba yo loba lelo. O ba yo loba lelo. Que fleur a coufu pour celle filmete. C'est-à-dire que vous avez un fleur à niveau au kakoto hôpital pendant des jours, vous avez un amitié pendant un modèle. Vous avez un au point où, quelques jours avant l'IOE à fleur, vous avez les réseaux sociaux, vous avez clashé fleur. Vous avez un au point où, vous avez un l'IOE à fleur, vous avez la fleur, vous continuez comme ça, vous vidéo, vous clash, vous comme vous lancez, vous pique. Vous avez un fleur, matange koufi, je koufi bakundi. Bo telemi, bo salata une semaine te bo zongeli barando yena matanga lobaki, yena matanga salaki. S'il y a des gens qui n'ont pas du tout respecté la mémoire de Fleur, c'est vous. Alors, déjà je tenais à dire un grand merci. Très bien. Moi, Tadi, Sarah Tola, Yam, Siembe, Mundirba, na yemoko vonet. Le bisibno na nous merci. Merci mingi parce que vous avez un programme na bino. Ba budget na no de côté pour na maramu na bino zo concerné bino. Mais peut-être que moi, si je présenter besoin ou vital, bobité, natika non oyo na pesa, na sa non bona pesa. En tout cas, nzamba lola et si kaza amoni bino.
Beaucoup sont peut-être ba démunis ni sauter dans nzela. Beaucoup sont peut-être ba orphelins ni sauter dans nzela. Beaucoup sont ba phaseur ba chèque ni sauter dans nzela. Beaucoup sont ba personnes vivant avec handicap ni sauter dans nzela. Mais au nom de toutes les personnes vivant avec handicap, quand pour vous sungi vonette nzamba opambola bino. Non kelema parce que ba côté gete. Il faut comparer avec un bateau. Ah oui. Comment vous pouvez expliquer que bino bo salé makamuna bino pona bino, joie ezaki ya bino, esengo ya bino, a voyager ke pona bino. Bat ba clasher bino te, bat ba critiquer bino te, bat ba kipa bino te parce que c'est eloko na bino esengo. Lobi pe soki mutu nanga, be vu quand il a patrona, a salé makamuna e, nga sepe nango etali kaka nga. Bébé nous mo komaka aleki batutu asali boye course binona nani comparaison binona nani bo welela nini na ba nani to changer yango te. Ah oui. Bino mo kana munoko to lingi suko monona batute mams vandaka yo moko ko approcher batute siko batu ba comprendre que ba ko vanda nete po bino bolingi azala ye moko mais siko e comme isko nini par exemple ka bino na bolela ka vanda ye moko parce que votre ba jalousie ba se frotter na ye bazane du matin au soir net bazane s'il peut le comme ba mata miniature bo profiter na visibilité mams ba luki succès quelque part que moyen ba s'afficher na mutu opening exacté parce que ba to ebele na lo bango lelo ba continuer ko tourner na film assis là parce que c'est le travail. Ah oui. Parce que c'est le travail. En temps normal na ba dignité mon na ba respect na bango ba bato ba si ba baya. Mais elle a travaillé avec toi. Elle a travaillé avec moi pendant longtemps. Une année, voilà. Elle a travaillé dans Ivy Pant. Fille, elle n'a joué pas d'accord à Zal Roi Fleur. Nanga nazala camarade de Fleur te nebi nanga Fleur à l'oyengete. Nebi Fleur à l'oyengete. Ye Jérémie Obangani. Ba kol ba ninga ya Fleur ba funga minoko ba yo loba lelo ke d'accord ça sali film pour nanani. Babi paraîtrait Jérémie boya que aussi ça va tableau musu parce qu'elle a découvert que c'est pour na Fleur. Mais c'est de l'amateurisme. On a le droit de s'inspirer des choses pour pouvoir faire des films. Et d'une manière à tirer la leçon, peut-être il s'est inspiré de la mort de Fleur pour créer son film. Mais après les informations, on a vu que le film a été écrit avant même que Fleur... Même c'est ça. Présence na biso ezali juste koya osenga ko remercier peuple de Dieu na mokili mobimba. Vraiment merci na bandeko nyonso oyo ba porta ofelina vida na mitema na bango. Alors na boyete ka ko pesa merci moko na moko a contribuer ki pona bana oyo bazonga classe vraiment nzamba lola continuer ko pambola bino. Atuzana ofelina vida jardin d'Eden. Dès que ça veut te bandi déjà classe bandi da kotanga. Si te nzamba pambola bino bato nyonso basungaka biso bazwaka soin na biso lobi biso mpe bato tokoma mpe bato. L'orphelinat Vida Jardin d'Eden est situé sur la rue Kinzola au numéro 49 au quartier Régie des Eaux dans la commune de Kiseso. Napesi merci na bapartenance oyo bakotala biso botika biso te bobakisa biso te. Claire de la Ligne, mon ami Pierrot. Ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre. Parce que jusque là to suki kaka na classe te donc to yeka ko rappeler na biso to za toujours kana besoin bisuni parce que bana na bazana besoin ya koza na meilleur avenir ya kotanga parce que na kati na to za na ba avocat to za na bato ndenge na ndenge ba docteur bazawana mais pour ba mona oyo wana na kati na bango yo senga ka lisuni na yo nanga toza na ba difficulté ebele awa toza na difficulté ya mai toza na problème ya ba mbeto kolia à chaque jour bino mo boyebi soki botiki biso en tout cas moyen te bo soutenir biso makasi toza congolais olingaka bana orphelinat vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin donc lokwa nzambe asenga tobokola bango lolenge tobokolaka ya biso ya ndako bandeko nyonso bobengama kosoutenir orphelinat vida bolemba te tolemba te tosembola loboko mpona avenir ya bana oyo tikete nzambe azala na biso nyonso na kombo na Yesu Masiya. Vous êtes sur Top Media TV.
Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandi à Top Télévision, Bandeko Balandi à Demer officiel, Mbote Nabino, Bisika et Zouame Bino. Moi, c'est votre frère Tadinga Lapa. Le travail m'a encore appelé, Mokolo Moalelo. Ils allaient droit Nabino, devoir Nanga, Yako informer Bino, former, co-divertir Bino. Vous avez demandé à ce que nous puissions encore une fois vous servir avec maman Demer, Moukoussé Atalo, coach l'attaché des presses. Actualité l'équipe est belée. Comprenez que nous sommes éprouvés, nous avons perdu être cher Nabiso, na Congo ya Jimmy Bokelo Wawa. Oyo azaki muninga Nabiso, meilleur ami Nabiso, tobanaki ko lia na ye ko melana ye ko tambola na ye ko zalana ye. Vraiment mikolonion so yango bomoni tant on y so tadinga la patozui pena tant ya ko travailler te parce que nous autres on a ezana na bisika ya malili mais le kola mosala ezo obligé biso to ya to sala nous sommes obligés quand même de travailler. Nzambe a consolé mitema ya famille oyo ba perdre cette muto munene boye Jimmy Bokelo Wawa. En tout cas mon ami, que ton âme repose en paix, to tikala obo sanote ataliwa et kaboli yona biso me bolingo na biso to prouver en jusqu'à ce que le Jésus-Christ akozonga. Mesdames et messieurs, internet ezo kopé la moto Demer atikali na Sony, maman Bellevue na maman Gabriel Basololi bakutani Demer ba réaction na ye ezalaki nini. Absence aussi, il y a des mères dans Matanga, il y a Gabi, parce que nous avons vu Ebela Batu O Bafingaka Bango Pona ya Gabi, Bazalaki présent, Bayaki quand même correspondre, Bayaki quand même correspondre na appel ya Liwa, parce que appel et parce que Liwa ezalaka lokola appel o Yemoko à Benga Kabatu po Baya Verrier pour rendre au moins hommage à Souka, Bazalaki wana, mais l'absence totale aussi à des mères qui vraiment remarquable émission Oyo Awa sur la des mères. On va aussi vous parler de maman Dinana la douce, que les bons Dieu vous bénissent, Bisike Zouamio. On va vous parler aussi, il y a Ursule Péchang à Mobutu, j'en suis sûr Aza déjà Nakin. Et encore une fois, passage naïe na Europe, séjour naïe na Europe, où ils ont créé na place publique, Bellevue conduit, boyebi était dans la cas privilégié, il y a plateau où par rapport à Makambu, na ba devoir, na ba exigence, na musala obisoto salaka. Un grand merci encore une fois et je vous informe que nous avons un film déjà est disponible, le 5e épisode de nos sur la Nabinobu Ezo Leka déjà représentant. Ezo Leka déjà besoin temps il y a aucun Rolanda film et vous ne serez pas dessus parce que vous savez tous que Bellevue nanu a déceva binoté kuna bokozwa makamomala mo rendez-vous ya makamomala mo ezali kuna tokotiki la bino encore une fois temps ya kolanda ba extrait il y a film na bino na awa na émission aussi troisième sujet na biso et kozala oyo ya Dacosta ezoko sala vraiment pas sinamitema bandeko ebele bayiko bengaka obe biso gauche droite une façon ya koluka bazala informer alors avec des mères to sala ba analyse wana ensemble. Président bébé un grand merci à toi Blamour Queen B en tout cas big dédicace à toi la mère de Bruni Brielle blasté toujours Blandine Tatala et PSAP Bambote pas Meldi en tout cas et vous avez quelque chose de bien. Un grand merci à ma maman Bijou Ketani maman 90%. Un grand merci à maman Zozo la femme de papa Noé Mabakala Nzinga. Un grand merci à maman Deborah Lubanda Kilo mère à Calgary Katez. Je te salue Aurélie Mafouka Yaba Aurélie. Prenons d'abord l'extrait de notre série représentant et puis on se retrouve tout justement après pour nous côté la bino maman des mères. Merci beaucoup. Navandi makanti elinga ba situation trop vivre lelo yo ya malamuté ngai nani na tsa moto na députation na postile oui na politicien jamais comme manga na buzoba pamba mosola lwa nani na politicien yango lukate mais franchement par exemple, Nana gonflé, il y aura Télémi à défendre Mboka. Mboka est bon, et bon. Bana Funa, viva! Viva! Bana ya Funa, viva! Viva! Qui pensait que moi ça zaki pour la maternité, moi ça zaki kaka pona et que kotanga ya moi ça zaki pour na osali sa bana ba devoir.
Donc en d'autres termes, nous devons avoir un Congo debout. Parce que le Congolais lui-même doit être debout. Directeur on a tellement mis bazo kim donc qui m'a directeur soit fonga mis bazo kim de mis soit tini moi il a si longwa la musique ya makolo ya parlez-moi tout ya makolo na parlez-moi pendant que zo lala kuna na parlement tango kokende bato ba chaki on esika wana po ke ko représenter ba er ni ko banda ko ke ko ba makamu na bango parce que yo lala avola avola lo bien pour la lite ah mais ceux qui vont voter Ngaï, Wi-Fi est commis au fait, Wi-Fi est commis. Dans tout ça, on dit que c'est une la fois le député, nous avons postulé des nazo postulé. Le problème c'est pour moi ça a fleur, fleur bah rosara, c'est voir rosette et Fanny. Mais même le gars là-bas, là, on a ces spécialisations d'autres. Et quel est ton projet pour accompagner Maman Milo? Mon projet d'accompagnement, c'est avec ça des clercs, des stylistes que de une façon oubliable par rapport à façade. Dis-moi. Merci. C'est la première catégorie de bisobana. Catégorie est bébé. Madame. Nous sommes de retour sur ce plateau avec Demer. Une façon de vous faire le travail, une façon de vous informer. Bon, les autres, nous sommes éprouvés. Voilà pourquoi mon qui était maman Demer, travailler pénaté et également maman Sarah. Bon séjour maman Sarah aux États-Unis. Bissika Akei, la grande dame. Bon séjour à toi, Sarah. Il faut que tu aies John, ndenge kato sola qui par rapport à contrat pour la Maison Blanche quoi. Demer bonjour. So John Denan. Président des États-Unis. Joe Biden. De John. John. On a bien John. Bonjour Tadi, bonjour Batuno Sobaola de partout. C'est vrai que ça fait longtemps. Ton monanité, ton sololité, totalanité, nga kusa na nga ndo bela. Je te offrais au moulin et puis mon copine nga yoti ke nga sur uniforme nia. Ba mariage Olanda, c'est Olanda. En tout cas, le mariage na mututu azoba na période azolanda nga. Voilà, mais sinon ça va par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, voilà. La semaine bandi na nous dengenin pour na Demer. Nous sommes mardi aujourd'hui hein. Oh, semaine et bandi, vraiment. Ma soeur s'est mariée dimanche. Abaki dimanche, civil est jeudi, religieux est dimanche. Du coup, semaine et bandi, on parle lundi, na fatigue. Na fatigue, ok. Au point où on a mécanique qui est classe, quoi. Ok. Donc, semaine et bandi, na fatigue, semaine et bandi, na mambo belé, stress à mambo belé. Mais sinon, ça va tous à Voilà. Les représentants déjà disponibles dans Belle-Vie Télévision. Le représentant déjà toujours présenté mes excuses dans la famille Libota. On déniveau débriefé éducation, tu sais, la analyse. Avant de me kaka les représentants, tu as éducation, donc certainement que vendredi, on va se retrouver encore avec Tadi, ou jeudi, on va trouver un programme. Je pense que ça sera peut-être jeudi.
Donc, tu vas analyse, tu vas éducation, tu vas représentant. Parce qu'il faudrait représenter un pays très sensible. Pourquoi? Parce que tu es en pleine campagne électorale. Oui, c'est ça. Et les autres, c'est vrai visage à bâtir par Batuni, sauf que ça a confiance. Alors, et c'est un peu aussi ça. Pour le blanc, on a quelques minutes, ils ont mal à monter. Très bien. Il faudrait il faudrait tout d'abord éducation, tu zongi kuna botali angopé. Et puis, si qu'est-ce qu'on a les représentants, parce qu'ils ont maman dans les camous. Message à ma casse, ils ont les canassi, maman, moi, donc voilà. Voilà, je signale aussi ceux qui temps, il y a briefé éducation, et ali par rapport, il y a disparition d'un confrère en Abisso, Jimmy Bokelo. Il y a ça aussi. Donc, à Koufa qui le mardi, or, Bisso Tolowa qui ceux qui éducation et Sili, d'être aux temps, il y a le depuis mardi, wana éducation et éducation Sili. Quand mercredi ou jeudi, si je ne m'abuse pas, donc tu as déjà Nathan un choc. Ça aussi, effréné, puis mambo belé, il fallait que Batadi Bazarana Mamatanga, Gapé Kotobo, et donc ça dit ça, et c'est Pénaboué. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en train de continuer avec Demer. Vous savez tous que Tolansa qui cagnotte Nabiso, il y a 2 semaines, na maman et famille Libota, justement, pour accompagner des Konabiso Vonet par rapport à besoin au Azalaki Nango et puis au Azalaki primordial, maman, papa, qui to la nanu santé, il y a Vonet 2 semaines et coquille lelo. Na lingi tengana mi lobela parce que moi je suis dedans. Le kolanga mutunazo tuna mituna yope ozali ozolandelango de près. L'évolution est ananu ndenge nini bokomi na ba résultat nini par rapport ya cagnotte oyo bolansa ki ya Vonet. En tout cas, d'abord, on tient à dire beaucoup de merci. Merci Belé. Merci Mingi. Vous comprenez, on a peine à payer quand même on a mais mais salut aux grandes dames. Et si mi bien. On va tout le demain fille azanga péri. Nazata péri à part au papa qui somelenga dernièrement na tena TikTok. Avec nous nazano izano kalanda. Et qu'on a bon, na la talata kasi, na la talata. N'est-ce pas? Alors, déjà je tenais à dire un grand merci. Très bien. Moi, Tadi, Sarah Tola, Yam, Siembe, Mundirba, na yemoko Vonet. Merci. Merci Mingi parce que vous avez un programme na bino. Ba budget na no de côté pour na maram na bino zo concerné bino. Mais botel inde ko moi si moko présenter besoin ou eza vital. Bobité na tika no oyo na pesa. Na sa no bona pesa en tout cas nzamba lola ici kaza amoni bino. Beaucoup sont peut-être démunis ni sauter dans nzela. Beaucoup sont peut-être orphelins ni sauter dans nzela. Beaucoup sont phaseurs chez ni sauter dans nzela. Beaucoup sont personnes vivant avec handicap ni sauter dans nzela. Mais au nom de toutes les personnes vivant avec handicap, quand pour vous sungi vonet nzamba pambola bino. Amen. En tout cas, merci Nabino pour na obo sali, merci pour na obo pesi, merci pour l'accompagnement, appel, soutien, tozuna accompagnement ko les candidats tout manière ko kanisi là. Ah oui. Ko les c'est-à-dire maman mo boé, ata pesi 10 €, ma oluka yebata. Ce qu'on déni, ce que vous avancer, ce que vous évoluer. Très bien. Tout ça pe na batu mususu apesi ko leka. Peut-être on a peut-être limite autant y habiter. Ngala sala ko leka wana. En tout cas, pour na bateau peu à Salibongo, Nzamba Mona, Nzamba Pambola Bino. Nazo Kabatou soit s'inquiéter, papa t'a dit. Est-ce que bon, on commet les vonnettes? Makamango Zandengenini, Mukilio Makambo Ebele. Est-ce que baza sérieux? Tala. Début, on qui passe pour na vonnette, Bissopeto qui passe. Ah oui. Il faut signaler aussi que Bissopeto contribue. Bissopeto contribue. Oui. Contribution à biso est belé. Dans une entente na biso to va na kiti to sala émission. Pendant que tu recordes la paix automatique sur automatique dit na automatique belle vue na miniature. Même si tu as eu temps au sala émission pour te présenter problème dans la communauté. Tu as eu to monter, tu tiens vidéo en ligne, tu tiens on a forfait internet na biso. Ko se déplacer ko matako kita au sala boy carburant ça ko compter participation na biso en tout cas nzamba mona pe biso ninga mona bino. Parce que tu as mis tout dans ce qui va te balayer bon, tu vas me livrer net bon. Vraiment, on a signé PC yanga. Et ça bateau kuba PC abinali ko ka komo na ngati. Basé belé, oui. Et ça bateau musu kuba PC to komi simbongo mais komo ne to bossa. Pour venir tata yebi na ba komo na non non. Tu vois quand ça te que vraiment ça vidéo tanga. Maman Christelle, papa Alain,
Maman Annie, autant Annie peut-être va comment moko te po. Maman Diasonama. Baka imaginez-vous que maman moi a 10 $, to coûte na 10 maman baka na 10 $. Mais bali ba aider est-ce que boya 10 $. Baza mo ebele pe ya bongo ya ba. Imaginez-vous que ils a 10 maman to 20 maman va payer ba 10 $, 10 $. Et à peine 10 maman mo to et 5 maman va payer ba 100. C'est-à-dire au koko kanga combo il y a 100 personnes. Mais merci Karandé à Kopesa. Très bien. Alors, liste eza, ba kombo eza. Nous sommes ngate komone tanga. Mais le plus important c'est to ba merci. Merci. Oui. To komi wapi na likambo contribution, bande ko to zui to kokai kozwa. Et kokani peut-être na auto banda ozelate, mais osunga pour na likambo vonet. Très bien. Et sunga pour na likambo vonet. Aza pena ba besoin mususu ebeli so to tanga bino abomisa ma miso. Mais déjà obo sala wana na obo pesi. Auto sala ngai tadi Sarah Mundir Bayams grâce à obotindi na bakombo na biso tant to vanda na ye moko la concerné parce que aussi to solo lina et to vandi a ebida évolution aza déjà donc makambo ese bandi au salama ndenge to ko répartir selon ba besoin na ba urgence ya a présenter biso lobby na butu présenter biso lobby na butu tant to sala yango en tout cas bon mona que likambo to ndose zemo tuya ezemo nene ezaki vital. Très bien. Boy ba ke bonnet azamuto kangama amuta discrétion. Aolinga peut-être que makambo ebeleza médiatiser ma capacité. Mais bino bwana kati ya groupe vous allez informer. Mais to senga kana batu nyoso bana groupe tangu to ko ya de manière détaillée website bino to répartir makambo boy. Boza na bonté wana ya kobomba. Ya kobomba voice bimate. Oui. Capturer bimate. Et donc bimate. Parce que yemoko alingité. Vonet na famille. Pour sa famille. Pour sa makambo ebele. Mutu mususu akomona ka ozwi $100 apamba bio bongi akomo combattre pour na $100. Akomosa lango ba calcul. Aolingate. Alinga sema na kimia, alingeza ya matalanati. Yo pozo tala biso bi ngai noko saka na tinde la vonette ba marché. Nana ndeko na ba bala na tinya ke maquillé marié. Nana ndeko mo bala ay maquillé ba demoiselle d'honneur. Botindi ya kata clientèle. Aozana ngo besoin makasi suka la mingiti. Très bien. Ah oui. Vonette obel sa maman. Merci na ba opé ba bengaki. Abi biso to sunga maman. Okanisi lipe vonette, okanisi lipe famille nzamba mona yo. Très bien. Mais en tout cas to ko répartir mambuka la mingité, Dieu va faire grâce. Bon, ça suite incessamment awa bon kaka to ça qui boue et vraiment bon ça la ignorante mais ouais que nande to solene lobby nande mambozo kende il y a une très bonne évolution nzamba za lokumu voilà merci et puis belle vie à au courant oui surtout ça avec la bénédiction de maman toko le bakuto mutunde toko remercier lisusu encore une fois c'est belle vie parce que c'est grâce à cette dame nde to comité na niveau haut to komi. C'est parce que si à Salibiso confiance pour Batumisus, à quoi qui peut goyoka, pour lancer cagnotte, na kombo ya mwana wana na lingité, bokata, mais au moins elle n'a pas. Donc Batu Suba Olo Batoto t'a dit que Bellevue soit disant la patronne a coquet qu'on sale les prothèses y est monté. Bellevue a payé moussala, n'a répété. Oui. Babi ba lakso ko loba mbisi, mais ko kabaka aide nyon sauté. Bellevue a payé moussala. Et l'équipe aussi elle est prothèse parce que après aussi la prothèse de la vie continue à Oliandeni mais Bellevue a payé le qui permettre que tous les jours à Sengate à Liaka vous comprenez et bah fan à Bellevue va payer opportunité de se déplacer pour que ça musalana ils seront surpris. On appelle ça famille Libota. Famille Libota. En tout cas famille bah ma casse famille Libota des semaines Oh, non, en tout cas, famille Libota, bravo. Donc, Bellevue Sali a présenté membre de la famille Sikana Bandeko. Ah oui. Bayambi, Basalo Borsalana. Et Pessameli Moutounion sauté très bien. C'est à Moyo. Ndeko na biso venait pour soutenir la prière comme très combatif. Oui. But ba mona ka lokola osala bosa mo rende de akomi na bambongo abongo akomi na bandenge mo batu su bande ko sunge ba komo tirer bakale ba komo combattre non. Ba combattre à grâce c'est le temps de Dieu. Ngonga na ye o faka sekape ekoki. Abandola en église. Nzamba yoka qui était. Nzamba permettre qu'accident na ya mois juin. Et ça, juillet, pardon. Aza a toujours envie. C'est qu'à réserver l'eau. Très bien.
Auto mono ezelo te. Siko bino bo baka belle vie. So le bito van ma Denise Nyakeo. Ye moko. Na cadre ya ko soutenir basi nenga sala ngo na fondation na a bengisi. Bolo bani. Bénédiction mutu bakanga. Bakanga ngote. Atoti babi Joseph. Bandeko ni bateki. Ma pasteur, allons-y. Quand Joseph bandeko ni bateki ka pona ndoto. Ndoto. Ka pona ndoto. Bandeko ni ton bateki. Baki bombe na prison parce que c'est bon que na lote bofu kamela. Nga. Ya on ndoto musu eza révélation za basali pona yo. Bonbon pona yo. Yo tango partager na mutu ebi mutema mutu te. Mutu ako yino ka pona ndoto. Pona ndoto oui. Joseph bateka ki ye pona ndoto. Rien que pona ndoto oui. Frère Bev, le bas amen s'il te plaît, n'a avancé. C'est qu'on a avancé. Merci. Voilà. Come on. Yesha. Voilà. Ok. Mutako ino ka pona ndoto. Ka po ba promettre que babi atadi na promettre autant mwana mutu. Ba inyo, ba combattre. Joseph bandeko ni bango mobake. Bana tata na yo. Bakoko benemi na yo. Benemi na yo, oui. Bazue bana tata na ye. Bakene inde baketeki bakasi babwaki ya akomi na esclave azana na prison jo boya boba somba pas na banko ne lo relier ezete ba mo somba ba se retrouver que bazo kitsa mutu liboso gouverneur bazo somba ya reconnaître ba bon reconnaître été parce que gloire soit l'équipe ba reconnaître été la gloire change la gloire embellit la gloire bonifie la gloire te rend exceptionnel. Tes ennemis ne pourront pas te reconnaître. Alléluia. Bande connaît ba na tata ne ba mona tatre de ressemblance te. Abibo ke landelanga batuana. Boya na bango. Ba e ba obanga gouverneur. Nzoka mona tata bango batekaki. Très bien. C'est-à-dire ce que le logo eza yo ata ba ke bombo na ba sankusu. So nza ba li ba récupérer okuna po zonga. Ozonga. Donc botika no combattre Vonette. Botika na bino kotonga koloba kosala boy kosala boy botika na komi nyokola yo komi boy OK siko to bando salo banko to bando moni so boy botika bo bunda suna Vonette bokomo bunda na temps ya Nzambe na créateur ya Vonette c'est Nzambe linga selelo na minta na yo komo combat c'est o combattre Vonette o combattre Nzambe tozonga. Voilà, en tout cas hier pour compléter maman de mère ça m'a fait trop mal. Papa. Quand elle nous parlait la nuit, ça m'a fait trop mal. Or, ce qui était Namitu Nabiso, Eza Oyoye a présenté Bisoté. Souci na yeb na mutema, Eza likamoro boé, Obso Tobanda Okanisape. Moussous, faisons ça, Ndenge Moussous, mais quand elle est venue à lui, papa, maman de mère, tala vinanga, tala ndenaza, tala boy, bo sala boyete, ceux qui bo sali boy, tala o et koki ko yelanga, tala. En tout cas, nous vous disons merci. Merci. Ceux qui sont dans le groupe, vous aurez le compte rendu. Le lot, les 14. Sous Cannabiso et lobby. Tout ce que nous allons faire, tous les bateaux et la télévision. D'ailleurs, nous avons quelques images déjà. Oyo, Tolingite, Vonette Achango à disposition. Il y a qui que ce soit, on garde ça. Voilà. Donc, on balance en une fois. Mais, il y a certaines vidéos, Oyo Bino Bokomo parce que la concernée a limité. Et puis, maman Belvi Paulingate, bima. Oui, donc, à l'unité, yémo lobi bien, en tout cas, papa, autre école, mais oyo moins les cas, exact. En tout cas, ba maman nyonso, vous, oyo bopesi, il y a des mamans, oh, alobi, papa t'a dit, 200, 300, 100, on a tindi, kombo nanga na l'unité, batangango. Maman, au sali ango po na bisoto mo na yote, il y a une personne, oyo, a moni cotisation na yo. Et ça, na ba maman, monsieur, azoyo kasoni, papa t'a dit, Naza en France, mais Naza n'est l'autre côté, je vais contribuer. Natindi 10 non, 10 euros. Et ça, Naza n'a pas bordero, il y a 10 euros. Je lui dis, maman, ozoka soni ya nini. Parce que yango nenzambe atio na motema, yango ozanango. Tosengi opesa au-delà ya oyozanango te par rapport à ma coquine na yo. Maman, la seule personne au azomona tout ce que vous avez fait ezali Nzambe. Ata biso bato mokili to bombi, ata Vonette atikali ingrate, ata ngai na sali sambla, ata nani yam sali mbongo, ata mundir bali, ata sara lié, ata demer aza awalié. Mais il y a une personne au doit monique non
ngai na tie cotisation donc on se décharger na makambo wana. Il y a pas nzambe compté. Donc pas nzambe donc compté mais tozo ko assurer bino que tout ce que vous avez donné est commis et orienté. Attendez, vous allez voir Yemoko Vonet à Tokosala donc ensemble comment est-ce que Tosali makambo mais eza na ba mama misusu pe baza na groupe wana bazo lobate ba yebi quelques makambo o ezo ko salema. Merci maman pour la discrétion na bino nzambe do abatela la bino ka ndenge bo garder silence bongo bo continuer ko garder silence jusqu'à la fin. Demain. Surtout et le quoi important toko sili ça peut-être toko avancer parce que toko clôturer na biso cagnotte. Mais elingo bateke yo o banda o batenga na opesa ka na fin novembre. So ozwi tinda kaka. Ato yoki ke tolobi lobi eza dernier jour mais on s'est retrouvé les 18 ne loko ngo pambola vonette. On s'est retrouvé les 20. On s'est jour nyonso okuta na loko et comme les kaka. Donc to clôturer obiso to lancer qui mettre clôturer te obino mutema na bino lingé sala. Ah oui. C'est ça. Voilà. En tout cas c'est comme maman de mère à lobby, il fallait vonetta kutanana Bellevue. Donc ce que je viens de comprendre, il fallait à kutanana Bellevue. Il fallait qu'à kutanana. Tu sais, hier, elle me dit, papa, je suis arrivé à l'hôpital Balobi, mon nez et les qui. Oui, elle nous a dit ça. Ah oui, mon nez et les qui. C'est-à-dire, Balobi, il faut. Akita. Il faut Akita. Est-ce qu'on a besoin de battre nos kitandengeni? Bon, et tout dévoiler ma moussous. Voilà, continuons avec l'émission, mesdames et messieurs. Voilà, voilà, toujours continuer comme ça l'émission Nabiso. Parlons, il y a Ursule Péchanga. Nous avons vu Mobutu déjà, son projet n'a A+ déjà, et avec les Ivoiriens. Un mot par rapport à apparition, encore une fois, na projet Mokoboe, na Libanda, ya territoire, ya Congo, pour na Ursule Péchanga. En tout cas, Ursule Péchanga déjà annonce visa na lobisaki. Ursule Péchanga makamobile lobisi. Est-ce que Ursule Péchanga à l'international? A+. Quand tinde bo finga Ursule Péchanga bo critiquer bo créer ba histoire avec Gomez pour la Nigeria, ça tourne assez. Oui, ayebsa biso boza kimia surprise mo boye ezoya. Je pense que na loba ngo. Na ba bientôt. Na moko ya ba émission wa oui oloba ngo. Donc Ursule Péchanga ça tourne au période de Mamba Gomez au à Nigeria au Gomez boye wana nga kuna zara en Afrique du Sud. Ursule Péchanga ça tourne ka. Série wana et bande koya. C'est ça qu'on appelle être international. Et puis professionnel. C'est-à-dire Ursule Péchanga international, Bevika international, Besuba lokote. On y va fali pour pas Mobutu. Pour Bellevue, ça joue dans ma famille. Oui. Le bisou Sunzamba Ebini a réservé. On est à surprise. On est goya. Ursule Péchanga, félicitations. Très bon boulot. Continue de nous rendre fiers. Baba stanga bonde to lingi. C'est le Congo qui gagne. Très bien. To lingi makele la wenzete. Kokumi c'est logo na makasi bat bat. C'est-à-dire tono vite quand des sar makele. Okumi c'est logo za na mabokote. Oh biso to leki. Fais pas le bateau leki ba on est belé. To na plateforme de téléchargement en soma mate. Ah ote kamate. Des mero yo ko betaka. Il faut ka ko mati kuna. C'est une façon de dire que c'est bien. Mais est-ce que c'est un consommateur? C'est ça aussi le problème. La quantité, oui. Et la qualité. Django Moutou Kontaka. Donc, si tu as boé, tu as calme parce que tu as vu que sur le terrain du professionnalisme, tu as un très bien. Grâce à la série, les cas d'un festival, ils ont déjà nominé. Donc, on a Ursule Péchanga à l'international. Ou à FIT. C'est qu'il fallait FIT Nanyo à Libanda, il fallait FIT Nanyo. En tout cas, Ursule Péchanga, bravo. Ce sont des choses qu'il faut qu'on encourage. Francophone, anglophone, Akangi Masolo. Nigeria, au tourné na Bakombo Akanda. Et puis, Awa, la RDC, pour tout ça, salade à Combo. Awa, même chose dans la communauté francophone. On attend. Donc, Bazo continue à découvrir
le talent et le travail de Ursule Péchanga, bien que Azalani n'a maquillé l'été. Elle a encore beaucoup à nous offrir. Oui. Et bah, si c'est pour découvrir. Très bien. Maman m'a cassé, oui. Très bien. Mais selon toi, la façon dont on a accueilli Ursule Péchanga et pas Bandeko na ya poto et l'obsi pe batu ebele hein. Bandeko ba mesana ko comparer balobi ba mususu za ba fan ndé ba kinaki ko yambaye mais oyo les comédiens ndé ba ki ko yamba Ursule Péchanga mais ko yamba ngo pe ba yambiye différemment ba salaki hypocrisie et pas oyo ayaki liboso oyo Ursule na tour na ye ba lambelié na ko lamba. Et ça, moi, ma bémon. Est-ce que c'est important aujourd'hui que les gens continuent à comparer ce genre de choses au lieu de parler de leur travail et ses œuvres? Si la ma, ouais. Et autant que combo? Natanga combo te poani. Comment il m'attend ngote? Tenga na linga lisou autant que combo te. Apparemment, on a commencé la promotion gratuitement. Te yi natangi. Ok. Ah n'importe qui te na tête en boka na biso. Ok. Quand on dans l'anonyme, on est dans un problème. Ok. On a un problème. Très bien. Et puis, dans cette émission, on a créé l'ICAM. L'ICAM. Non, parce que, bon, côté, il faut comparer avec un ah oui. Comment vous pouvez expliquer que Bino Bossale Makamuna Bino pour Bino, Joie Isaki à Bino, Essengo à Bino, à voyager à Kei pour Bino? Bat clash binoté, bat critique binoté, bat qui pas binoté parce que c'est eux qu'on a venu Essengo. Lobby peso ki mutunanga, bezu candidat patron, a sel magamnae, nga CP nango, etalikara, nga. Bebi nous mo komaka aleki batutu, asali boy, course binona, nani. Comparaison binona, nani. Bo la ranini naba, nani. Arrivez à apprécier ce que vous avez vous-même. Ah oui. Contentez-vous de ce que vous avez. Il y a quoi à comparer les gens constamment, tout ça pour un oui, pour un non. Il y a quoi à frotter le buzz et la polémique à tout moment. C'est saoulant et c'est rabaissant. Bon, il y a sous-sonité, il qui pas bien soutien. Bon, peut-être soyez aussi péchant à Bayambi et Babetinani au 12. C'est-à-dire que Moutuna Moutou, servir. Ah oui. La Bible dit on te mesurera na mesure yo mesuraka. Et puis batu misusu baza bato ba memaka bango te bisika oyo fo batu fo basangana. Yo fo basukso na balabala. C'est ça. Yo fo bayambo na restaurant. Yo fo bayambo na ndako. Mususu obino bolinga bayambe ne mona sila. Nana Ursule ezaki ndeni. Yena Kishasa na bango bazala ndenge nini pour que bayambe de la même manière que Ursule. Si ils ont été plus proches avec Ursule qu'avec elle. Et puis boyebi programme va tout les musu jour ya koma ki batona nyoso bazaka na occupation na bango. Très bien. Mais na tour à Ursule bazala disponible. Il fait ba sangondeni. Boira na poto, mbora kayu. Mutu amtana na programme na ye. Mutu amtaza ma. Tout le monde a pressé. Yemo aussi la soir azay pressé. Azay pe na ba programme na ebele mo ba meme sika mo boyeboye zate. Très bien. Siko. Ba fan bayamba ki c'est normal. Fait boyambe fait na yambe la binoy. On est des collègues dans Moussala, ba fan naïté. Oh, bayambe ne balambi basali, c'est une question d'organisation. Et puis ça prouve aussi l'attachement, l'amour, la considération. Ah oui. Avoir les gens sur une même scène, tourner ensemble, ensemble, ne veut pas dire qu'ils sont aussi proches que ça. Ah oui. Ça n'a rien à voir. Baza ou bazali et puis c'est bon. Tu changeras à côté. Ah oui. Bino moka na munoko to lingi suko mono na batute mams mams vandaka yo moko ko approcher batute siko batu va comprendre que ba ko vanda nete po bino bolingi azala ye moko mais siko e comme isko nini par exemple ka bino na bolela ka vanda ye moko parce que ba jalouser ah ba se frotter na ye bazane du matin au soir net bazane yo s'il peut le be comme ba mata miniature bo profiter na visibilité mams ba luki succès ba comme ko éviter ba langage bino mo bobimisa comme ça que batu ba banga bino ba se retirer oui donc voilà au monyo leki bango ta batu balinga ke koleka baninga ye wana sangana baninga bino nyoso boze lokote bango balinga ozana conflit na belle vite na Ursule na dina na te pour ba s'afficher kina style à cause de la conclusion no bondo tirer c'est dit tout ce que mbeli oyo sebisi bakati yo nango. Ah oui. Ah oui. Oh, bino bolinga qui en wana va servir bien. Donc les comédiens aussi, ils ont compris peut-être quelque part que moyen va s'afficher dans mon tour au peming. Exactement parce que. Ceux qui battent les belles dans le bango le ba continuer à coquer tourner la film assis là parce que c'est le travail. Ah oui. Parce que c'est le travail. En temps normal na ba dignité, on a ba respect na bango. Ba bato ba si ba baya.
et bah bateau penza basi babaya et parce que certains n'aiment pas assumer et d'autres préfèrent faire abstraction mais bah ça déjà ba limite ça mambo belé. Ah oui, c'est pas parce que on a na tournage bah c'est ka bah constater attitude mambo mais beaucoup de personnes n'apprécient plus. Vous commencez à abuser, à en faire de trop. Ils ne sont pas obligés de s'organiser de la même manière pour tout le monde. Baba sœur si à moins baba ma passe à terre. So disant yenda zara na succès. Yenda zara makamu. Yende nyos. Si ko bato bana succès te bana makamu te bandinga ba yambi na bango. Bino ba fan boyamba ki ya bino eleki. Po ani fo bobeta lisolo ya o eleka ya bino. O eza ya sina bino. Et bon pona nini ka. Bino likolo ngo ba likolo yona bien. Likolo ngo ba zala batala ka na se. Likolo ngo bino bozala botala ka na se. C'est des bino ba kumba bo likolo. Bo ka vertige, bo ka mutu na se. Bino to leki bino o bo ya likolo. Bo luka bata niveau na bino botala bango boye, botala bango likolo. Likolo ngo bo wele la bino boleki na bino mukili mobimba. Boleki na banzelu na mapata. Boleki batu nyonso. Non, c'est pas possible. Très bien. À un moment donné, il faut apprendre à se respecter. Voilà. Voilà. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes en train de continuer. Au revoir, avec papa Caviar. Bon, au revoir, papa. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en train de continuer avec notre émission. Mais Kolambela wana penande mutesali pasi. Azaki na nzala esi la ngota ngazena poto. Et natuni ya Ursile. Kasi, parce que ba lobela Kolambela trop. Ah, wate de mer. Ba lobela Kolambela trop. Donc ici la commune na groupe na ba kuna kene écoute ndeza kiona nazena nzala, la duchesse amemenga na ni na McDonald's na ndo luka fufu. Nazena nzala mutu bo amemenga na restaurant na kele ya McDo à 3 € et pourtant nazena pour solia soso azangende biloko obolo bo bete so olamba ngo so bo makaso ndesi azaka famille. Est-ce que ça a un sens? Ça a un sens. Et ça ba bilo musu ba lobela raté. C'est trop terre à terre en tout cas. Bato musu ba voyager ba kenda ba États-Unis ba Belgique ba kenda ba États-Unis adina na kenda kwenda vutuka. Combien de fois ba sela dina na ba vidéo bon. Ba mbongoni ba ke ba ne ba yami aussi ba yamba dina na bon. Aussi bon dina na kenda kana ya sel ba vidéo na ye atosa ni ba tournage na ye. Mais aussi bon mona ba sangani ba comédien ba yambi dina na ba lambeli nde ba lambeli aussi. Ba lié ba ngoni sur place moko. Siko. O poto ki mukolo mukanda ba pesio na soki nani. Bo critiquer nyonso, Et le raison na valeur te bon bolanda penza. Na ba o ngai na ngana zolo ba biso ba vrai biso ba presse, biso ba média, biso so ba nani. Ezala raté, bino bozaki fona sila, même s'il faut que bana batu. Au moins lo ba beti yo et au point même de dire que ba beti si la 12. Non mais vous rigolez. Faut au lieu été bango et ça la bango passe pour un comportement irresponsable bazo ko afficher na public bango bazo continuer kaka. C'est-à-dire que bino boloba ki azaya bino. Il faut venir tourner autour de vous. Mais continuez. Continuez, laissez les gens tranquilles. Les gens n'ont pas les mêmes affinités. Ah oui. Lobby Bellevue peut soit que pour toi peut-être est-ce que bon moni douche, bon mona peut-être bon moni douche, bon moni Ansluzolo bande kunde ko tatina so mso moi si a tourner pe na film adinana na obazaki irsi Sonia Evoloko peut-être na tour à Bellevue bon mona Sonia te peut-être na tour à Bellevue bon mona Sonia te na mona pe nani ye pa lobana te na sila nani Fatou Miracle nazo tout et surtout loko peso beta pena beza présence ya Fatou Miracle et puis Fatou kokanga ursi loko la problème ba nisonde ba osala côté pour box sila mute ya passe pour ni sila to lobite ke asala bongo pour que batu misu mute ma passe pour ni ba so faut comme ko sila mute ma passe sila ngaza malheureuse na niveau ana azana e bien ya l'équipe batu nyonso ba fan ba yamba ki ye batu balingaka ye za mam si batu tout elle est la plus aimée siko pour ni abino sala batu passe ya bisu ya batu musu faut ça et faut so abino. Pour ni nyonso faut tourner quand tourne na bino ya bino bokeya ba babeti kara de selon émission bozana no ba contenu te bika ba msuku bali moi ba tuso comment tourne au mutu wa kenda ba kenda bozo exister ko souté na visibilité bozaki na ba chaîne bozaka nango souté à cause ya médiocrité intellectuelle ba komi nango. Très bien. La médiocrité intellectuelle d'être banni qui laisse boto bo ça comme ça no bazoba. OK? C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ah oui. Les gens peuvent pas vivre selon vous. Ah oui. Et puis ma kamoko ko kanate. Boye bandeni kezelo asika. Avec on yasika ezate non. Kabino na munoko bayambio. Et puis j'entends les gens dire que ayé moka bengi batu.
Oh, na pesa mbongo bolamba comme ça boyambanga. Quelle bassesse. Mais moi c'est que s'il a pas benga ba fan. A combien na groupe à lobby siko natinda pe contribution comme ça bo sangana na foot ya bino ba air na bino kayu o bo sala te po ya yambanga na Tour Eiffel. C'est que s'il a pesa bon. Tu sais moi ce qui m'étonne Batongo nyonso oh baba loba non namona bango trop terre à terre. Vous êtes trop terre à terre dans des petits détails inutiles. On comprend des points ni na lingeso ba penza makambo théâtre na chaîne na ngate. Tu sais c'est ridicule. C'est bête. Donc bango kaka miracle nda kangi Ursule Bongo non do yo kangi boy. Bon c'est bon mona Fatou miracle a vendu à une émission na poto. Obeta liswa sila. Jamais. Soto beta liso si la lobanate na mututel asala we mututel bosi boka Fatou miracle beta liso na il n'est pas bosi bon la Fatou miracle boka jeton capture essayer bima et jeton ta voice ya Fatou miracle a calculer si wana grande dame maman grande dame mais pour ni bino beaucoup prendre de la hauteur te bois likolo botala kana se au contraire position na bino c'est qu'il y a là c'est que botala rande ba o ba likolo nzambe kaka parce que botala ba o ba liko Ursule et Fatou miracle et Belvie et Dinana botala bango boy yango na bokoka ko constater na ndimi te kezala boy parce que ngane na boy mutu nyonso aboy non talete j'ai pas le temps. Ah oui. Mieux vaut regarder. On regarde toujours là où il y a évolution. Si vous passez votre temps, il y a autant la rabato, bana sekolo, bana makamabato, bana sebolande, abato, non, vous n'évoluez pas. Passe-temps. Vous stagnez. C'est pas possible. Prenez la hauteur. Faites le miracle la kumba rabino ta calcula rabino ta solama na bino te ana ba vina yé. Ayambi aussi péché nga po ba solo laka. Hein? Sonia Voloko ayambi aussi péché nga po ba solo laka. Nani Ans Luzolo po ba solo laka. Mike la Duchesse po ba solo laka. Dobo manoka meta pinga. Hein? Tata moi ça bana. Est-ce que si la tanga kenda ba kutana na meta? Koko makuna. Tena eza question. Est-ce que si la tanga kenda kutana na meta? Toza ta na vidéo mo bongo. Bango nyonso elekaka balakisaka. Balakisaka. Toza ta na vidéo bongo te. Est-ce que mutu mo sele ngo problème? So ba sola te muta tunite. Mais meta pinga monanit. Tout le monde meta pinga. Et puis, bato bakutana na sila. Eza ba nyoso tuteni bakutani pe na Ursule. Ah oui. Est-ce que totuni bato na mususu bakutana na sila poni ba yo mona Ursule te? On n'a pas le temps parce que c'est tout à fait les normal. Gens sont pas obligés t'as dit d'avoir les mêmes relations avec les autres. Yo ngo balanga kendi to vanda botadi makambo so nango so ngo pe na Sarah. Jamais. Jamais. Impossible. Jamais. Ngani na abonné na Solana Ursule pe changa Black Line. Yani na Solana Bellevue candidate, yani na Solana Dinana te, yani c'est-à-dire mutu na mutu on a degré à particularité amoureuse envers bato. Ah oui. Aux monde. Et puis bato muso pe ba comme pe ko boya pe ko panzani na bino pe trop pour na éviter que lobi bo ba bêtise et qui moi trop. Pour manquer bon respect ba grande dame, ba grand monsieur, ba responsable. Ah oui. O même bobo manoka kutu. Totali bobo manoka penaka nde même ça benga ko na ba film. Mais nengo zalele na essayer ozaki bongo na mam c'était boba to ba blessure intérieure. Boba to choc. Boba to fissure. Boba to émotion. Boba to gastrite. Boba to tension. Boba sensible. Pour une sensibilité à biscuit dans kati ya mai boy côté bateba. Il faut être abino. Et puis vous libé votre lingam na makasi est-ce que ça là. L'amour ne s'efforce pas. Yango elekelanga. Ça doit être naturel. Son apesi yo mbote boy. C'est faux ça. Tala ndenge mikolo bazo exciter Léa Ndaya. Na ebité soki Léa Salinine. Léa Ndaya asengi pardon. Léa Ndaya a luki ba zongse na ba filmer. Donc ba Mutu alobi na mama alobi na makambo na bango. Il crée des choses. Azana est bien bongo. Non. Ba yanga ka bongo tu mso abimisi makambo yesi aloba na 15 minutes ni bandela SB. Ba bimisi yango batie. Ba ici pechanga na mams bazonga ni. Ici nde bozonga ni beboyo kela liso mutu te. Ici yebi ba otindele kaka. Ngako na bi yande ni félicitations ça va bi. Et la vidéo na loba, ils ont amené na 15 minutes. Voilà, merci mesdames et messieurs, nous sommes donc bah comment qu'on créer makambo ya ko créer comment ça bon passe oui bon on que ba induire une erreur ba komi isolé abandonné isolé parce que bato solo ndi bato nyoso ya yoka na bango te. Ah oui.
eza to ya na mukolo wana oyo ata na théâtre asala kombo te na théâtre asala kombo te ya niveau ba Yersil Peshanga ya ba Belvi na badina na akomukala ya mukala na ménopause omema muninga saki na ebisio ajwana ndute se katanyo munene bongo ya lipeka lita monsieur lembi fond de tes ovanda esute otie make-up mezo katondela bana bafandi bazomona siko mama na biso mwa mokolo na choko ezolembisa poso akomi na niveau akoma talako na Sankara kuta zwi retraite talaka Sankara Sankara zwa retraite azwa jubilé c'est sa cérémonie Sankara c'est sa dîner au revoir ki Sankara yosko banyo na kimokolo na ménopause pe ya makasi ekata yo kala en tout cas groupe à bateau ceux qui vont combattre bango te ba comédien ba ozaka lelo nanga kuto attaché de presse ango ba pesa na saka be monsieur beye bongo te ozeka ki atala kwa ki atena ba chaîne ango leka exact o na ba chaîne pour que les gars ça ko ba interview ça s'appelle niveau succès na non auto ndima aleka tana ya tense to soki babordir baklionta chez voilà mukolo bon nzoto ay bon mama lipekese lembi se koyo kata ko muninga génération na des mères fond de tes obi malo des mères na boité mais na boyi na ngai na boyi fond de tes kata lita e vande souté obi une fois tu auras Ken Piana je te salue mon frère na bandal tozoa mère mo babeyinga ngalapa na telemi biso ko loba yokela ngo pe soni te zela na nga beta di solo tournage nyonso so ko biso tonga te biso to sala ka musala oza jité ko voice ne obi oza choqué nga kuna na on dia 7 etali bango mère wana to ya amona na nga ça fait longtemps pesa ngambongo non que tournage mais wana quand ezala ka to beti bipwepwe siko biso to tout a alitama esili des mères na bisio aucune idée elle a sopé sa bisou na baluki na bano ya taka Ken Piana na nazala ka moto ya buzoba to bano kukatsa poto kende na Western Union Ken Piana tuni ngalapa olie ni na munoko na ligne biya ya munoko ne ko mi jaune pour venir na chaboy na beba na munoko etikali nga binzambe na ngai donc etikali mais lelo bakoma ko wanga na babiso ke naibi garçon na te voilà te fond de sali 0 fond de Tosukia voilà mesdames et messieurs ko ba leki na age ba productrice yoka muka o masaki na age wana des mères on a continuer na ba question c'est un homme qui se respecte il va les belé ba supporter ba blomo à terre parce que ya musala c'est du professionnel so boyebi kutu ba to bende bazana nde ba kenda tourner kuna ba bonde la bon yo bonde la ko ba bi ke ba ba ça ko na te ya s'il te plaît omoni eza makambo oyo omoni makambo o da Costa asali na film na eza la majorité ezali ba fait obiso to kutana na coulisse kuna oleli en public obimi gang et bien comment ça se passe voilà des meilleurs pour tout qui est lentement mais sûrement vers donc il s'est pêché un bon séjour merci à ma comédien nyonso ba yamba qui s'est pêché un bon salon qui toko makasi bwana bino po obligé te yamba nyonso ndenge moko eza mbongo ya ministère ya culture te pesi po boyamba ba bina bozo yamba ba c'est ba sentiment ba mona bino muta forcer bino te bozala hypocrite pour na ko éviter ba c'est la bino émission ti OK mais bah signé pena cette fois-ci aïe boza hypocrite te bah signé pena belle vie boya mina no belle vie te au kamotin ils ont des cas bozale la c'est affinité na bino voilà OK boza ba porter parole te boa ba mikala te boa ba simba sakite lora ba mikolo mususu mama mukolo azana bana ya mikolo bana pe ba botele na ba koko makoma simba saki ya muninga boza na no bongo te boa ba grand monsieur boa ba grande dame bo se respectaka alors bolinga te ba kota no na kata ba polémique buzoba na pesi maman jolie kalunga mbote to voter kala mingi honorable na maman Annie bien c'est le jour wana na kina ndako oh nzoka te mère azaka pembe nanga maman Annie jour wana pesi maman Annie bien toi maman Annie na kina palette longa penza maman ba se na bisio mais théâtre il y a des grandes dames il y a des grandes dames
Donc omoni babiloko liebo banolela na baitando ike esala bino pasi bozwa conscience que bokomi solo mabe eyebani nango mokili mobimba mais bato balingaka yango kaka le musu balinga basala ndeko na bango pe akaya bien babangi na bango nde buzoba ekoma ekopota bato eyokangama ne mpo na visibilité o bango basala pe kombo pe meta batalisa pe bafilme meta pinga meta ansuzolo Mike la Duchesse meta ah mpinga wani ka voilà miracle moi ça pembe yokutu na makambo na lingana nga ko cheli souté parce que tu vois Fatou miracle azali une grande dame parmi ba grande dame ya théâtre et puis biso esengo otozala nango demeure sotali les gens au biso to apporta soutien na biso na théâtre ba maman nyonso sotali bango ce sont des responsables des femmes de valeur ba femmes de valeur donc omoni ezara basi misusu moyen bandeko misusu moyen au présenter na miso bato ezate peut-être aussi c'est ça agitation l'équipe non bato misusu komona ke mutu o na koki kolambela o mutu na ko mema na lia na yeboye ezali mutu donc mutu na yenanga photo suka ka ndenge yazali tel que nga il y a des amis maman papa tana banda kuna biso za bato suka na ba yebinda kuna te et on succès na portail et on côté na salon yonanga to kutanika na fikin to kutanika awa dans studio on se limite là un point barre mais toza bani yana bato musu ba yaka daba ba koma ta na porte te ba kota na voilà. porte à balcon donc allez-y comprendre ata to tourner na bango émission balcon botika kolela obino bolukaki bozo bukaka c'est interdit de pleurer voilà demain poto kabwana na émission na biso bon séjour ici péchanga ah ici okokiti eso kokiti ogolelisa mutu aleli bakomo bimisa makambo yo il fallait pas babimisa ba bilela lele ba okati ya ba matungulu wapi bana bilela lela pardon demain na besoin na ton question ya Gabi akufelaki grand frère. Elle avait perdu son grand frère Bissonio Sotozala Kiona. Et Bembena, nous y a grand frère Erekufaki. Et grand frère Akufaki, bas scandale et salemaki, bakaba et salamaki. Justement pour empêcher à ce que les comédiens Bayana et Bembe Yaya Gabité pour après Bembe ba créer en matière. Entre autres, Babana qui visait beaucoup plus Maman Bellevue, a PC mot d'ordre, Bato Baba Bimana Group, Maman Top également. En tout cas, Zaki Batou Opena Babana qui s'attendre que Bazala Namatanga. Mais nous avons vu la présence remarquable dans la salle. Il y a veillée mortuaire, il y a Papa Nabiso Doatika Kibiso, il y a Maman Bellevue Kondi. Réaction na yo, Eromona Kibongo, Ezaki Nini. Mone Moutake le Samtaolela. Bible écoute et recommandant. Ok. Il y a Kende Matanga, faire réaction mais quand même, lorsque tu as vu ça et mais qui copie ça moi leçon moko sur tout ce que les gens disent dans la place publique par rapport à Gabi et Bellevue Kondi. Te yende mutu akufeli nde faut servir des leçons et bandenge ni ozana bato. Parce que ozaka okoti makamba mutu okoti mama mutu boy ozo heurter ba sensibilité bato. Le biso ozo likambo na besoin bato baya. Très bien. Likambo nao. Eza mutu su utapesa invitation à fête ya doit été pour avoir comportement mabé yaka likama matanga te au fait bako boyelo présence na bato na ba circonstances nyonso OK Jérémy Chaban ya sara gag moko na se rappeler bato baboya na matanga et plutôt na fête ezaka fête ko anniversaire ya yemoko na gagango bato baboya à cause de attitude aux hommes donc faut ba ni on na bato très bien voilà. Pour avoir la sensibilité parce que lobby on a besoin de toi. Très bien. Demain j'ai suivi une émission. Il y a monté azaka koufela on s'est plaqué batu ba ya te non. Ah oui. Mon sota koufela linga bat ba assister. Donc il faut servir biso de leçon ba que surtout que fait on a besoin ba simba biso ba ça soit tikon les là s'il te plaît. Voilà. Voilà. Demain j'ai suivi une émission. Na boyina sala la bango promotion pour en tout cas na meka ki pena nazo sala pene fort natanga ba kumba batu lisusu te na be émission nanga kotanga te demain omoni ndengo suki osambwe ya Gabi na Bellevue ba sololi ngai nde na suki osuki otikali na soni makati ya bali kasa mama to sola makambo ya be émission komi ya makasa ndengeni po ngai na osambwa nani nakati mama mais otikali na soni makam oya yo oya kokota ndenge bato balobaka
to banda ko senga vidéo auto kene inane babimisela biso vidéo de mère azo finga ya Gabi ezalaka teti lelo mendenge balobaka ke yo finga ka ya Gabi pona Belleville lelo Belleville na ya Gabi basololi oyoki sonite basololi to ki matanga basololi to ki matanga kasi mais eza kosola pona matanga bato opesa mutu ana mbote ovandisa mais bazaki pe baba bate. Bon, après, moi, je sais pas ce qu'on a dit na Sony na partie. Balobi, yo tikali na Sony, yo la journaliste, faut tika la journaliste, ba comédien entre bango, ba sangani. Non, non, pas actrice. Mais la casquette oh yo. Non, actrice, réalisatrice, metteur en scène. Na casquette oh yo. Na ba document na ba brevet na tangi en classe. Oh yé, atangate. Casquette na yo. Ya yé collé en répétition. Casquette na yo. Na tangi en classe. Casquette na yo. Oh yo yé la kaizali, il y a journaliste non, il y a comédienne maman. Et ça problème attends la casquette ouana. J'ai réitéré mes propos. Ce que j'avais dit, je le pensais. Dans la loba qui en tant que personne publique, quelque chose s'est passé sur la toile, n'a analysé. Donc, présence de Belleville na matanga et modifier ma parole na raté. Donc na zata na raison théotique na soni na mambwana. Pour na tira la ovanda te na kiti na bi. Dès non, beaucoup désormais bandolo bané souté. So na kosi mutu mwa bimisi anga parti wana. Ah oui. Et nga na ka annoncer te ke bakoma binemi. Nga na ka pesa avis nanga. Donc voilà. Voilà. Mais so qui soit avis nanga choka na responsable ma non loba. Mais na responsable la compréhension abatu na ba sentiment na bango te. OK. Demain aujourd'hui laissons nini batu bakoki ko tirer na oignon so ezokoleka sur la place publique, surtout le conflit oyezali entre les comédiens bango na bango. Il ne faut pas retenir que bango balinga créer ba problème wana parce qu'il y a des ceux qui n'existent pas sur scène mais qui préfèrent exister dans ba conflit ou basa bazwa wana. OK. Réaction na yo par rapport à film d'Acosta au teaser nango ezo créer. Aussi c'est une question maman matanga. Makambo matanga en tout cas na lingi ko fana mingi wana te. Na lingi ko fana mingi. Donc voilà. Na makambo matanga. Merci na Belleville pour la grandeur d'esprit na. OK. A se laissera emporter te na ba sentiment le roi ba ton susu. OK. Et là on na réseaux sociaux, mutunda sali vidéo yo ko attaquer collègue na. Il y a un rapport. Il y a un bateau comme binemi na bateau mususu pas pour assoigner na mutuana pour bateau balobaki. Ah oui. Ozomo. Et non seulement ça, Belleville penenga za wana to salema ba moni ko salema be. Mais on l'a qui kazo dessus ya ba bêtise wana. Ah oui. Belleville elle aura toujours na longueur d'avance. Aza pena aigle. Pourquoi fali? Elle a toujours na longueur d'avance elle a likola ba bêtise tout. Il y a likambo salami en surprendre. Bato ba lo bananga na zaki surpris bango nde bazali surpris pour nga yo na yebi Belleville présence ne kune ka musinga te na yebisi bango te nga ntaka attaché de presse na zaki informé ko kende na yebisi bango te nga ntaka attaché de presse na yebe ko tinda contribution nga attaché de presse na yebe combien d'informations na ngo sur ye bango nde bazali surpris nga na vi surpris. Ah oui. Et koyeba yeka ke esika matanga fallait plutôt fallait abattre. Beva mutalia na bato. Beva assista mutu nyonso. Beva aisunga na bato ku ba famille mona yete. Très bien. Beva ko accompagner na likamno mama ba famille na ote. Boni muto ba partager na scène moko. Ba boma na mutu ta. Ba boma na ndegote. Ah oui. Mais je pense que mutu nde mukolo nzoto ifata la magé nyonso contribution na zui. Présence na pe sous na zui. Faut na rectifier bati. Ponga non sala ka analyse. Ah oui. Henga no continue loba. Ata ba tie vidéo ba olia fufu. Non loba. Parce que na sala randi ba analyse. Ah oui. On a moni ama longa te. Eza malonga te. Pour comprendre que on na loba ka e ko influencer jamais les relation ya Belleville na bato. OK. Pona o ka ba tunsu ba ka loba. Oh moni e banda yo koma pemena Belleville baby c'est ba relation na bato. Pour comprendre que so ka loba na mutu te. Eza po yazu décision sur la na mututé. Soit que si quand eza po yé moko azu décision wana. Ezara jamais pour demeurer à lobaki. Pour nga on a ça la retourne à lobaki et koki jamais ko influencer ma décision na. Très bien. Voilà. Voilà. Merci. Réaction par rapport à film ya d'Acosta les irresponsables ou très belle histoire. Les irresponsables, on vous traite des irresponsables, vous les chroniqueurs et chroniqueuses, yo beta maboko. Mais dans le domaine de sa vie, il faut que ça salte à la carte.
il faut que ça où est Zanakati. Rôle lié en tant que scénariste, en tant qu'acteur, réalisateur. Très bien. Et ça, bêta ba fait de société. So il obso ça en internet et faire partie de la fait de société. Faut tout bêter les maboko. Ah oui. Dès que ça, tout bêta ma soeur, les canaba vie privée battu, ba mabala ya battu, ba église que tout oso dénoncer. Les loto otala, qu'on n'est pas Bellevue, les représentants. Na Bellevue TV, film na so kafu kafu. Tout s'abonner pe na Candista. Représenter ça maman la députation. Très bien. Siko a dévoilé pe maman les dans le secteur wana. Na yebi maman wana tia. Mais le dire haut et fort. Aux monde. Nga tourna victime. Na victime na dévoila ba marambo ezo leka lelo. Aux monde ke mobali mo boyo za mobali na ndako. Bozani mari et femme nzoka beta pe na jomo de banda. To yo mobali ebite ke muninga no zarani alingami bali akangami no bwasali tout libana no kufa. Et ça m'a embolé dans la vie. Ah oui. Si on se met d'accord, ça commence à faire partie de ma embolé dans la vie. Ça fait tout ça, tout silica. On a rose à choquer. Ok. Voilà. Je comprends. Voilà pourquoi je dis félicitations à Dacosta. Très bien. On veut des histoires vraies, tirées des faits réels. Moi, je suis en TF1, je suis en TF1 HD. Je suis la chaîne câblée. Surtout, je suis en France, baby chaîne noire. C'est-à-dire, il y a un film qui est tiré des faits réels. Parce que le cinéma, c'est le reflet de la réalité. On ne reflète que ce qu'on vit en société. Peut-être l'écriture est comme modifier l'eau. Mais tu aurais sorti quand on a vécu à Batout. Très bien. Et ça a vécu à Batout, ça a vécu dans sur Internet, dans le milieu, voilà. Très bien. Mais aujourd'hui, il y a ce qui se dit que à salir Yango Moué au Flore Makini, c'est à Koufi. À salir image à Moué, à respecter mémoire, on a été. Elle a touché même à la personnalité de la famille. Erdio Landi, extrait wana, au moni parti où ils allaient être coach à Sali Mabé, il y a comme ça le film, parce que nous avons vu son collègue Jérémy Kossa la paix gag, justement pour répéter ce genre de choses. Oyo lelo pe ekopesa bapanzi sango misusu makasi mpifo ya koluka suku ya kosembola de loko wana. Au fait, les gens sont trop dans les sentiments et mettent leurs organes dans des bêtises. Moi, je regarde ce film et je ne vois même pas un trait avec Flore Makini ici. Il y a des problématiques. Ah oui. Personnage au Dacosta a agité, Flore a agité. Flore a Flore na micro. Tout ce qu'on a posé question d'émission. Dans cette vidéo, Flore a soigné que mon est au monde ma camba sur internet. Ata ba grâce temo ya kala ya grâce temo. Ata sarato la ya kala ya sarato la na ya lelo. O bananyo na bananyo batutu oyo yebi mata kita. Yo za vidéo mo Flore abongo. So aza rapport ni na actrice wana. Kapo mutakufe comme Flore. Et c'est bon tomba no mo na Flore ba luka no vi mo ya bongo ya Flore na internet. Poni ko luka ko blesser famille ya Flore na buzoba. Nga monité. Nga monité. Raison d'essayer à Flore et Tikala Oyebanate. Pour ni un rapport na film. Et soit bango parce que se retrouver dans quatre personnage ou dans l'attitude na bango. Les irresponsables. Et soit bango pour ça. Non. Et réaction, il y a c'est une réalité, c'est une évidence. Réaction, il y a Jérémy, comme ça la gag pour dire makambo à lobby au yebaki que ozaki na problème na moui au sali ce qui Jérémy a sali film moko a sali gag moko ce qui gag à Jérémy et ça pour le compte ce qui histoire ya Dacosta et ça pour en rapport avec Flore Makini alors l'écriture a modifié ma mobilité donc a touché crédibilité à mobilité. Très bien. Parce que Flore Makini c'est de son vivant ça une attitude ou très bien. Peut-être à s'inspirer na lié à Flore pour nous orienter sur l'histoire morobou. Très bien. Mais ce que Jérémy a ça les gags pour nous répondre d'Acosta c'est de l'amateurisme et c'est de l'hypocrisie. Très bien. Ah mouta milieu puis comment est-ce que m'a embolé karate. Jérémy tangu a ça gag morobou et m'a ba fi atoka toka. Bagag. Voilà. Fi atoka toka. Na ba personnage a illustra baloba na biso ka illustra nga a illustra Saratola a illustra batangela biso. Jérémy Lobaka a tika la la biso gagte. Non, c'est Jérémy droit de réponse. Pourquoi il y a la Dacosta droit de réponse? Non, il y a la Jérémy droit de réponse. Pourquoi il y a la Dacosta droit de réponse? Na film Oye Moura tourné.
Pourquoi ils se sont vexés? Aho bangani na bato média. Bana ba matière na ba obimisa ba finge. Azane lo ba finge te basi ba benga PD. Basi ba finge PD, basi ba loba mambo belé ba voice te moko te bima. Beaucoup mo banga bato réseaux sociaux antika. Yo ke tourner na film ba pesi au casting au jouer. Batika lo bete lo te keza histoire moué. Pour la nini yo ndima makamata lobi na réseaux sociaux. Et si tout le monde devrait s'inspirer des faits de société pour faire un film, pourquoi il en veut à son frère? Il peut le bako ça peut gag en s'inspirant de ce qui se passe sur internet. Il y a Sarafi à toka raté. Épisode na épisode. Biso vanda mboko ngana tourner na film Zawadi. Écriture ya Mike la Duchesse. Ngana tourner na film Zawadi. Écriture ya Mike la Duchesse. Nga mutuku na Zara chroniqueuse ya matière na film ana. Boya na ba matière yo pasteur Ronel Nkosi yo. Et ça chaîne à Mike la Duchesse. Ngai demain na jouer na film Zawadi. OK? C'est faut qu'on est nani silika. Parce que ça mo wey. Ba respecter mémoire au moye té. Lumumba kufat. Ba c'est les films toté. Ba ça là. Siko. Combien de bateaux ba kufa na mukili ba film na bango zo exister. En fait toujours Jésus kutu ba ça là film. Papa. Toni ngani tout ça débat sur ni. C'est un débat qui n'a ni tête ni queue. Est-ce que cet acte d'abord ezali malamu pendant que moto ezopela frère na yo collègue na yo et tu viens faire gag mobo oyo ezoko kende en rapport na nini wana parce que et puis na gag wana na gag asali ba acteur oyo baza wana ye era lobi mais yo yebaki ke osali gag na yo pona amoué pourquoi otie biso na kati ndeko wana lobi est-ce que na kati kuna na tangi kombo mutu ye Jérémie lobi mais non makambo oyo sali ezoko cadrer na makambo ya donc c'est que peut Jérémie ngoye beni flirte en tout cas so gaga na salon d'accord c'est que Jérémie va flirte très bien toka bona awa yo yebi flirte mais elle a travaillé avec toi elle a travaillé avec moi pendant longtemps une année voilà a travaillé na Ivy Pant fille n'a joué pas d'accord à Zal roi fleur nanga na zala camarade de fleur te na bi na fleur alo yengete na bi fleur alo yengete ye Jérémie obangani ba kol ba ninga ya fleur ba funga minoko ba yo lo balelo ke d'accord ça sali film pour nanani ba bi paraître Jérémie boya ko aussi ça ba tableau musu parce qu'il a découvert que c'est pour na fleur mais c'est de l'amateurisme. On a le droit de s'inspirer des choses pour pouvoir faire des films. Et d'une manière à tirer ma leçon, peut-être il s'est inspiré de la mort de Flore pour créer son film. Mais après les informations, on a vu que le film a été écrit avant même que Flore Akoufa. C'est ce que je voulais dire au fait. Le film a été écrit avant que Flore Akoufa. Il faut tourner le film après. Et puis, il y a des gens qui que Flore Akoufa pour les filmer. C'est-à-dire que vous avez un fleur à niveau au Kakoto hôpital pendant des jours, vous avez un amitié pendant un modèle. Vous avez un au point où, quelques jours avant l'IOE à fleur, vous avez les réseaux sociaux, vous avez un clashé fleur. Vous avez un au point où, vous avez un l'IOE à fleur, vous avez la fleur, vous continuez comme ça, vous vidéo, vous clash, vous comme lancer, vous pique. Vous avez un fleur, matange koufi, je koufi bakundi. Bo telemi, bo sala ta une semaine te bozongeli barando yena matanga lobaki, yena matanga salaki. S'il y a des gens qui n'ont pas du tout respecté la mémoire de Flore, c'est vous. C'est pas quelqu'un qui a écrit son film, c'est vous. Très bien. Et puis si on a toqué dans l'état et attends la partie mon côté, qui est écriture à film année là que va donc concerner Flore Makinis. Très bien. Cette histoire n'a aucun rapport. On peut s'inspirer de beaucoup de choses. Quelqu'un viendra dire que Demeure Sepelete pour Aselem Makalunga, pourtant va s'inspirer qui ça n'a rien à voir entre une moquerie et une leçon à tirer. Ah oui. Ça n'a rien à voir. On n'est pas en train de parler d'un sujet de moquerie. On parle d'une leçon à tirer. Vous voyez, je suis géré dans les réseaux sociaux. Vous voyez, je suis simba ba kiss internet, tout le monde kombo. YouTube do sala. Il y a bato ba envoûté ba belvi ba envoûté ba sila ba envoûté ba yosi pour ba proche na ba. Ba envoûté ba fali ba faire pour ba proche na ba. Bazé belé. Et ça doit simba ba kiss pour ba tinde na bon ka ba code. Yo mona ka otinda tinda code. Donc ça ils ont un bateau.
ba humilier mémoire ya moninga na bango za bango. Ah oui. Et non d'Acosta qui s'est inspiré de quelque chose. Parce que na milieu auto za mambolikaka ebele tadi. Ba basima ba kisi, ba boto ya mibali, ba créer ba problème, ba lesbienne, ba PD, miyibi, ba kisi, ba sokola. Alors, je pense que s'acharner sur d'Acosta pour une histoire qu'il a écrite. Et quand on regarde la vie de la personne qui est dans les films, n'a rien à voir avec Fleur Makini ici. Moi, je pense qu'à un moment donné, soit on fait exprès. Yoebi Karat, d'Acosta a déjà mal aimé mon robot. Excusez par rapport, ma préférée dire Melara Awana. Mais surtout, on veut plus de personnes comme d'Acosta. Va s'inspirer par les réseaux sociaux. Va faire plus de films. Côte d'Acosta, des Awana. On a français dans le baraté. C'est la deuxième saison. Oh, Sarah Pekuna a senga bi d'Acosta soit lingi. Non, za la pena si toche penza le roi fi mon ayebi. Nani d'Acosta Sarah pe abenga lobi bi pesa numéro ya d'Acosta na ibsa ye na deuxième saison a changa ipe na deuxième saison on a tourné. OK. Na deuxième saison on tourné so Sarah tourna ya. Nga pe le roi na yebi pe ba soubasma mambo belé. Na ko joa ta rôle à 5 filles na personnage moko. Voilà, merci, nous sommes arrivés à la fin. Félicitations pour ce film. Un dernier mot pour notre émission à l'autre. Ah oui. Donc voilà. Parce que ça ton sous à sali gag bande bandeti sous comment à forme gag te ba fingi banda ne bandeti na suka bana mo bata on a ba pareil. Ah oui. Mutum so à sali film buzoba na buzoba leçon tirer zate. Alors je pense qu'à un moment donné, une histoire où tu tirer les sons, biso pe na réseaux sociaux, tu as besoin aux attitudes morbo. Ah oui. Bana batala rabiso na moi mon avant d'attendre, na sibandi tantine demeure à loba. Talina comme le roi et lobby. Sur base de quoi moi dans loba. Vraiment. Donc voilà. Alors tout comme la personne na suka merci na bino bolinga rabiso. Merci na bino bolana rabiso. Merci na ba bo soutenir rabiso. Olinga ngate et na on peut problème té. Mieux que tout côté la no pe ngapete. Pour après, de toute façon, on est biopété. Donc voilà. Et famille Libota, les Péchalov, les Dinachou, les vrais de Bellevue, Candila Patrona, mes winners, ma team, ma force, ma base. Bozo retourne à tout na Royakan. Mais évitez dans la cabine, nini. Des questions non se poser. Merci à un sponsor, un épisode de cœur, maman malienne, de Papa Caviar. Quand la mine était Papa Caviar, Bourmouni, Yamouni, Nawa. Et ça, on sort bien. Campagne électorale et bandits. Prenez bien soin de vous. Et merci à toute l'équipe de DAB. Je vous dis à très prochainement. Merci. Le bureau le Kalelo. Tu changer Bizaleli. Bato YouTube. Bato Matalana. Tu changer Bizaleli. Les irresponsables. Moi, je ne suis pas irresponsable. Merci.